mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. Tango satana belemi kotuka peko cholangaye kolo Yesu afanti na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangai akobondela ponangai ponalonga tango nyonso atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakotalela seyo atapaselekeli nakotinga masiyo kole atesengwe tondi motema ona yebiete na bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda nakombola yo yangweza libomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola sena yo kwete yo zanzampe nakovanda nakombona yo yangweza libomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambula sena yo pwete yo zanzambe nakutalela siyo atapasilekelingaye nakutinga masiyo elonga ezali na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mtakoloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe kolo Yesu motema nanga esanjola seyo kolo bandeko balanja Kilongo TV mbote na biso ya solo toza awa na commune ya Kinshasa wapi sika toye ko couvrir veillée mortuaire ya mama
Marie Sendi oyo atiki biso. Maman Marie atiki biso na âge à 83 ans et bana Kinshasa bazolela Lingwala Barumbu commune à Kinshasa bazolela bana catholique bazolela mama azaki mama malamu kasi tosa aboni nzambe apesaki nzambe azwi Maman Marie Sendi. Toza ana résidence familiale bandeko bisika mama azali kobondela bandeko ya église catholique baza bongo mpona kosala messe en mémoire ya Maman Marie Sendi. Bongo sima ya messe yango tokozwa quelques interviews bongo mesano quelques témoignages koloba ndenge nini Maman Marie azalaki ndenge nini azali na église en famille et tolela elongo Maman Marie Sendi. Mokonzi pesa ye bope mibwaseko mwinda mwalobiko motanela ye okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santu. Amen. Bolamu bwa mokonzi wa biso Yesu Kristu bolingi bwa nzambe tata pe bondeko bwa elimo santu bozala na bino banso. Bozala pe na yo. Bandeko ba Kristu bana libota lya nzambe boboto. Bondeko. Bondeko. Esengo. Esengo. Bondeko. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi wa biso? Yesu. Nani sekwa ya bawa? Yesu. Tobeteli ye maboko. Bandeko. Tosangani na pokwa ya misa iye. Zami biso banso toyebi te tokolikia te. Bomo ibwa biso aose. Bozali lokola mokolo moko bomo ibwa biso ose ekosila. Tokozongo mboka nzambe. Kasi nelike ne tozali na yango toyebi te tokoleka ose ye. Sima ya bomo ibwa biso aose tokozwa bomo ibwa sika elongo na Kristo. Tokolikia solo na sekwa ya bawa. Yango te sali to sangana o esika ye. Bongo na tina yena to sambela po ya ndeko wa biso, mama wa biso, moninga wa biso, moto to mesena ki kozala na ye, kosulula na ye, oyo nzambe ya bengi, Maman Marie Sendi. To sambela te mokonzi ayokela ye mao. Bongo lokola moto soki atikalaki na nyongo ya lisumu. Mokonzi alimbisa ye yango pe ayingisa ye omboka ye asepela elongo na banzelu. Kasi tozali bato ba masumu ya mboko yingelo kati ya misa maye tosengete mokonzi ayokela biso mao. Bandeko toboya masumu mabiso pote tobongo kolia na motema molamu limpati ili ya mokonzi. Nandimite na sali mabe omiso manzambe wakokasi bonso omiso mabino bandeko nasoasemisima ngai solo nandimite na sali mabe yango wana nakobondela molomo santu maria angelina bonso na bino bandeko banso kosambela mokonzi Nzambe ya bokasi bonso ayokela biso mawa. Alimbisa masumu ya biso, akamba biso bomoi bwa lobiko. Nzambe yoka biso mawa, yokela biso mawa. Mokonzi Nzambe yoka biso mawa. Yeah.
yokela biso mawa. Mokonzi Nzambe yoka biso mawa, yokela biso mawa. Maboko likolo bandeko, tosambela mokonzi. Tata wa bokasi bonso, Kristu mwana wa yo awei mpe ansekwi na nkembo. Tokobondela yo mpo ya ndeko wa biso Mari Nzeni, awa awei oboyambi Kristu mokolo moko asekwa na nkembo lokola ye. Tokobondela bongo Nzambe ya Yesu Kristu, mokonzi wa biso, mwana wa yole Nzambe, azali na nkembo elongo na yo pe na elimo santo. Kobileko biso nseko. Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Bandeko, nayebi te Nzambe oyo asekwisi mokonzi wa biso Yesu Kristu, nda asekwisi ngai lokola elongo na Yesu. Akotia ngai penepene na ye elongo na bino. Yango wana nakolembe te. Nayebi te ata nzoto ekowa bomoi bwa sika bokokola mokolo na mokolo. Solo mwa mpasi ya lelo ekopesa biso nkembo enene nseko. Biso tokolanda malamu mansete, tokoluka bobele malamu ma likolo. Bamba te malamu manse makoumela te, malamu malikolo makoumela seko. Bandeko, liloba lya Nzambe wana Olingi yango. Olingi bwaye, olingi bwa seko. sango elamu lokola Santuluka akomi. Oyo eteni ya 12 molongo mwa 35 kino 14. Luc chapitre 12 du 35e au 40e verset. Mokolo moko Yesu alobi, bolongola bilamba na nzoto te, pe bozimisa mwinda te, kasi botikala na bilamba o nzoto, pe na mwinda mopeli o maboko. Bosala lokola bato bazali kozila mokonzi wa bango, mokolo akei kobala mwasi. Bakozila ye mpo bafungola noki, tango akoya mpe akobete monoko mwa ndako.
esengo na basali soko mokonzi ayei mpe akuti bango balali mpongi te. Nakoloba na bino ya solo, akokamba nkamba onzoto, akofandisa bango omeza mpe akopesa bango bilei. Soko ayei na midi ya butu to na nsoso ya yambo mpe akuti bango balali mpongi te, esengo na bango bokanisa malamu. Soko nkolo wa ndako ayebi ntango nini moyibi akoya, akopekisa ete abuka ndako te. Bino se bongo bozala na bokengi, Zambi mwana wa moto akoya ntango bino bokokanisa soki te, bokoki kotelema. Lokumu na yo Yesu. Bandeko ba Krisba libota ya Nzambe boboto. Bondeko. Nani mokonzi. Nani mobikisi wa biso. Tobeteli ye maboko. Liwa lokola likambo liye ikokomelaka mutu nyonso. Toyebi te biso banso tozali awa tolinga te mokolo moko tokotika seye. C'est évident. La mort fait partie de l'évidence humaine. Nous tous nous finirons par partir. Moto akotika na seye te. Toyebi te mokolo moko moto akobotama, toyebi mokolo moko moto akokufa. Kasi soki liwa ekomi ezali normal po ya biso. Tozana ba sentiment et tozalaka na yango ya tristesse, ya mawa, ya komituna. Okola toyuti na koyemba na nzembo. Po nini mokonzi otiki biso? Po nini liwa eyeka akobeta na porte ya ndako ya biso? Po nini liwa ezwi kaka moto tolingaki mingi? Po nini liwa ezwi kaka moto yo tolingaki mingi pe na tango ye tozalaki na ino na posa na ye? Bana Nzambe boboto. Na sima tokomituna azali sika wa wapi? Tango tosangani awa ye azali wapi? Nini akomona? Makambo nini ekolekela ye? Mituna mina miso ekolekala mitumi ya biso. Kasi moto moko to kati ya biso akozwa ye na mituna mwana. Toiko mituna kwa likoletali maimatali liwa kasi moto moko te akozwa réponse na maimatali liwa. Zambi ezali mobombam. La mort c'est un mystère et personne sur cette terre n'est capable de déceler ces mystères-là, de dévoiler les secrets de la mort. L'unique personne, c'était Jésus, puisqu'il a fait l'expérience de la mort. Mais malheureusement, après sa résurrection, pour dire que la mort demeure toujours un mystère pour nous. Yango, ce qui est comme Elibiso, ezali normal po ya biso tolela. Yango soki ekomeli biso ezali normal po ya biso tomituna mituna ata tokozwa biyano tina mituna. Kasi tokolela solo tokomituna solo kasi tokosala yango lokola ba Kristo. Zambi na boyami bwa biso bo lokola ba Kristo bakoyebisa biso te pe tokondima solo te liwa ezali suka ya makambo manso te. Liwa ekosukisa bomo ebwa moto te. Liwa ezali ebandeli ya bomo ebwa sika. Ndeko ya biso tokolela lelo
onzela ya boyambi bwa biso tokoliki ete akatisi bobele ngambo abandi expérience ya sika abandi bomoi bwa sika yango tosangani awa misa maye tosangani en réalité tokocélébrer bomoi tokocélébrer liwa te nzambe ezoyesi biso mpo ya baye baweyo oyo boyambi kristu liwa ezali suka ya makambo maso te ezali bomoi bwa sika Zambi wa biso azali Zambi ya bawa te azali Zambi ya bato bazali na bomoi bongo moto awei oboyambi Kristu awei te azali na bomoi bana bazambe bokoto bondeko ezali atina ye na nde tokosakola sitawa c'est quoi ya bawa bomoi nsima ya liwa yango safikolo akoloba na bakristu bakore akolakisa bango conviction ya ye alobi te ayebi na suka ya mokolo na suka ya bomoi kwa ye akozwa nkembo ayebi te nzambe oyo asekwisi kristu mwana wa ye nde mpe akosekwisa ye polo kasi akosekwisa bobele polo te na bayebanso bayambi kristu bakoloba bongo misama ye tokosambela lelo mpo ya mama wa biso mpo ya ndeko wa biso ezali nzambe toyebi tokolike siko ya bawai akozwa ngasi ya wana ya kosekwa mokolo masulu akozwa ngasi ya wana ya komona elongi ya kristu tokowa solo liwe kobeta monoko ndako na biso solo ekolelisa biso solo ekosala biso pasi solo kasi soki toyambi yango bolokola likaboli ya nzambe nous devons recevoir la mort comme c'est don. Maman abiso Marie atikisi ye kasi azali na bomoi bwa lobiko azali pembeni ya Nzambe akomona elongi ya ye tosengeli kosakola yango na boyambi solo tosengeli kondima yango te osuka ya molongo mwa biso osuka ya bomoi bwa biso biso mpe tokomoni Nzambe Nzambe liwa ezali suka te kasi ezali ebandeli ya bomoi bwa sika tokosambela lelo na kati ya misa maye mingi mpenza mpo ya ye mpo nini tokosambela mpo ya ye mpo te mokonzi atala ye na miso maye mangoli ayokela ye mawa yango nde tokosambela misa maye mpo ya ye bongo lokola moto awa alekisi bomoi boyo kati ya mokili moye soki atikalaki na mwa niongo ya lisumu mokonzi atala yango te na nzela ya boyambi bwa biso na nzela ya misa maye mokonzi afongolela ye liziba ya bangrasia bongo mama wa biso ayoka esengo ya kozala pembeni ya moto moye oyo alingaki ntango azali na yino awa ose yango tosangani biso banso mpo ya kosambela mpo ya ye mpo ya kobonza molimo moye maboko ma Nzambe mpo te mokonzi ayokela ye ngolu asala te azwa esika ya esengo asala te maesantu polo alobi ekokisa mokati ya bomoi bwa ye asekwa solo suka molongo nzoto wa ye ewei solo kasi molimo mwa ye eza na esengo ya kofanda pembeni ya Kristo bongo wana akontemple bolamu akontemple moto ye alingaki uto azalaki na ino awa mose awa azwaki batisi moko lokola mokristo akontemple molingo bwa ye oyo abandaki kokula ye mokolo na mokolo ntango azali kokota na misa mokonzi ayamba ye tosambela mpo ya ye miso ma biso motala se Kristo tosenga te ye mei ayamba kosaleli wa ye kasi akoyamba ye mpe toyebi na nzembo tolobi soki ozalaki awa wakoloba te espérance ya biso nde yo espoir ya biso nde yo libiki ya biso nde yo ebiseleke ayokela ebitema elingaki bakosomela yo sandu oyo moko elingaki Oui, papa. Oui, allô? totikala na mwinda mokopela o maboko témoignage ya biso bolokola bakristo témoignage obomoi bwa biso toyeba te mansoma koleka solo kasi témoignage ya biso bolokola bakristo tobatela identité chrétienne ya biso ntango bato bakomona okotambola baloba te solo azali mokristo bongo mokolo kowa bato baloba te
ye azalaki moto wa nzambe solo ye esika azali akopema na esengo eza na phrase moko nakomaka mingi à chaque fois nakosepelaka mokolo mwa mbotama nakolobaka na lingala ezali mokolo nabotamaki nazalaki kaka ngai moko na bandai kolela ntango moto akobotamaka aza kaka ye moko moto akolela bato nyonso basepelaka papa akosepela mama akosepela bandeko bakosepela kasi nakotambwisa bomoi na ngai na se mpo te mokolo nakokufa nazala ngai moko moto akoseka kasi bato bakolela mpo nini bato bakolela mpo na bolamu na se comprendre malamu. Lors de ma naissance, j'étais le seul à pleurer et tout le monde était dans la joie. J'ai fait de mon mieux lorsque je mourrai que je sois le seul à être dans la joie et que les autres pleurent. Balela ponini po ya bolamu ngai na sali baloba falaza naino ponini akobaki kosala biso malamu. Notre témoignage ya biso bolo kola ba Kristo yo tata yo mama tango lekisaka bomo eboyo témoignage no kola kisabato ozali modèle ya ko imiter tozali modèle ya ko éviter okolekisaka bomo eboyo kaka na kotonga bato okolekisaka bomo inoyo kaka na kofinga bato okolekisaka bomo eboyo kaka na kokanela bato mabe okolekisa bomo eboyo na nini na koyina kaka bato koluka kaka esengo ya yo moko oyeba te mokolo liwa ekoya ntango ekobeta porte okoyeba te et puis ekozala déjà tard peut-être trop tard wana solution ekozala te témoignage ya bomo eboyo bolokola mo Kristo ndenge nini otambwisaka bomo eboyo liwe koyela biso na tango nyonso ekipaka te ozala mokolo ozala bebe ozala mokolo biso alors minengine olokola mo Kristo nzela mibale lelo balakisi kobatela bomoto boyo nakolukaka kozala malamu na bato mpe koyeba kobatela bomoto eba bato bato témoignage ya malamu bakolibaka na suka ya molongo bakotunaka nzambe akojuge biso likolo ya makambo mosusu akoloba te te akojuge nga te mpo nazalaki nganga nzambe non mpo ya bandeko babiso bawe mokonzi atia bango penepene na ye bazala na boboto mpe basepela omboka ya ye seko tosambela. Seigneur, ta ma voix qui te supplie, Seigneur, exauce nos prières. Po ya ba Kristu banso bayeba te biso o mokili bikoleka bongo batia motema na biloko bya nsete kasi bakanisa malamu mai tokozwa nsima tosambela. Seigneur, ta ma voix qui te supplie, Seigneur, exauce nos prières. Oya biso banso tosangani awa tolala mpongi te kasi tosimba mwinda o maboko bongo mokolo moko mokonzi ayamba biso omboka ya ye tosambela. Seigneur, ta ma voix qui te supplie, oh Seigneur, Seigneur, exauce nos prières. Nzambe tata yamba losamba ye ondako ya yo ya lobiko azwa nkembo elongo na mwana wa yo
obileko biso seko. Amen. Bandeko boboto Bonde. sikawa tokomi tanga kobonzela moto. atika na mbongo ya sinagoga apaka mbongo ya sinagoga epa ya kusanyana sana tu etika na mbongo fulati na mbongo ya nini avanti atatika da ndaku imebe na ego imebe mosaleli wa yo Marie Ntsendi ayebaki te mwana wa yo abikisi biso na bolingi bonene sika azwa bomoi bwa seko mpo ya ngolu ya ye tokobondela bongo mpo ya Kristu wana mei mokonzi wa biso obileko biso seko. Amen. Mokonzi azala na bino mitema epai ya Nzambe tokomboli yango epai ya ye mokonzi Nzambe wa biso solo embongise bongo solo mokonzi ebongise bongo totondo yo botondi mikolo miso Nzambe wa bokasi bonso mpe walobiko ebongi totondo yo mpo ya Kristu mokonzi wa biso elikia ya nsekwa tozali na mawa solo Nzambi tosengeli kowa kasi elikia ya bomoi bwa lobiko ekobondo biso bayambi yo mokonzi bomoi bokosila te kasi bokobongwana mpe ekufi ndako efandaka biso yango wana elongo na banzelu mpe na bakanzelu na bangwende mpe na bankumu elongo na mapinga malikolo manso tokoyembela nkembo ya yo mpe tokoloba tango iso yo mosanto yo mosanto yo mosanto Awa onse
bato baso bakomisa seyo mo santo 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 yo nde nzambe mo santo 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 yo nde nzambe mo santo Yesu Kristo okoya kombo ya Nzambe okoya kobikisa bato baso mo santo 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 None Nzambe mo santo 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 bandeko boboto tokomi sika ya kokula nzoto na makila ya mokonzi ekokula nzoto ya mokula ndeko akulaka te akula pe te boboto La mort n'est pas la fin. Ma c'est la bonne vie naïe. À bout de premier j'avais un gars, peut-être congolais, pas parce que le Congo. Donc de l'autre côté ailleurs. À ce que je viens écrire, elle peut encore. Donc Dieu a voulu montrer comment par où tu entres, par où est-ce qu'il sort. Il y a une seconde vie. À côté de la seconde vie, à partir de la passée qu'il avait entré. Et puis, grand merci, nous avons rassuré Bissot. Nous avons dit que dans cette accueil, la vie à Sika, il y a battu Bissot, il y a plus Bissot, il y a plus Bissot. Merci. See
nga na loboko mokili mabe mingi nakosuka wapi nakosuka wapi nakima wapi malamu ekomi mabe mabe ekomi malamu nase na moi kondima ya bana na bato ekomi kosila ekomi kosila yawe. Que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui au sein se sanctifie encore, sachant qu'un jour il mentionnera ce qu'il a sémé. Simbanga na loboko nakozonga lokola moyibie ya zezi oyo apapa una pasi mawe kozala te na mboka ya kembo na mwana na pate mokolo kozonga Yesu esala na bututu na moye na tongo. Eh ben voilà, nsima ya misa je pense que toza awa na résidence bandeko bayeba ike kolela mama Marie Sendi oyo atiki biso eza mpasi bokabwani kasi tokumisa nkolo Yesu Masiya oyo apesaki biso mama ye mei azwi mama baza awa tokosola bango bayebisa biso bango oyo bayebanaki na mama Marie bango oyo baza na mwa témoignage koyebisa biso mama Marie atiki biso na 83 ans namoni mama koto mbote mama mbote kombo nani kombo na Charlotte. Ma Charlotte, bozali ndeni na mama Marie atiki biso. Azali tata mwasi na ngai. Tata mwasi. Yebisa biso na mwa témoignage bozali na ndenge nini? Tata mwasi na ngai wana naza na souvenir makasi epa na ye. Na ndenge nazalaka na hôpital. Avant que noteka na zibida tongo ayi kotika na nuti. Apesi mbongo alitika kosala maki na mapa. Bolia na mwana. Asimi nzela ke oleki na nga mpe lisusu aye kokufa tata mwasi oyo avandisa biso na matanga azolala na biso kaka ye soko ake koteka aye na poko alali na biso na tongo abimisi bamadesu mbisa kokauka apesi bino na mbongo alobi boluka biloko bokotia na kati bolamba nga na kei donc aza kotika biso na pasi te ezala na matanga bokomona ye wana koya ata na ndenge akomi pembeni akufa awa tozangi na matanga leki na biso mosusu akufelaki mobali na cinquantenaire jour enterrement toyebisaki ye te tomonaka moto abimeli biso briske azotuna wapi odete biso tolobi aza kuna basi baki okoti na voiture abi bongo wapi transport nakeno mata na biso toke nga nayebisi na bizonga santine ya malamu te suka kaka wana nde tokutanaki nde na ndenge na ye koyoka liwa oyo balobi atiki biso na 83 ans atiki biso na 87 ans. 87 ans. Ya solo eza mpasi bokabwami kasi esengi tokumisa nkolo oyo abatelaki ntina age tokumisi nzambe po bamisusu mpe ntango mosusu biso mpe tokokóma na age wana ya komi te eloko tozosenga kaka nzambe apemisa ye na esika moko ya boboto azala na kimia. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je pense que vous comprenez, il y a quelques témoignages, bandeko bazo témoigner, maman Marie oyo atiki biso et tout ça pasi to sur la paix ata maman mpandi et koza malamu mingi mbote mama mbote kombo nani kombo nanga mama Cécile bwande ni na mama Marie oyo atiki biso mama Marie azali mama ya muninga na biso tawuti na kamba de dengue. OK yebisa mwana ni waza muninga mna komoni nani mama bébé yebisa biso nanu mama Marie azeko yamba bino ndenge nini bozaki ndenge nini na mama Marie na mama Marie azalaki mama na biso azalaki koyamba biso bien azalaki accueillante azalaki pe gentil. À chaque fois vous aurez à se perdre bino à se perdre nos conseils banoko se perdre ça banoko se perdre conseil.
olobi nini na libota to mpe ya moninga na yo oyo perdre mama? napesi bango mes condoléances eza nzela ya biso nyonso tokolanda kaka na nsima. Mama apema na kimia. Babi akufi na 87 ans. Akufi na 87 ans. Ok. Merci maman. Merci. Voilà, on poursuit. Eza bandeko oyo bazali awa tokotuna tunamwa mituna bandeko bazosolola tozokanisa mama ya solo atiki biso na age epusanaki kasi tokomisi nzambe alola oyo apesaki biso mama bandeko bazawa nayebi te na ntan tokozwa nani koto oyo bandeko mosusu balali emoi bapapa mosusu. Bonsoir papa. Bonsoir, bonsoir. Comment on vous appelle et quelle était vos relations avec maman qui nous a laissé? C'était ma mère. Ok. C'était ma mère. Ouais. J'ai perdu un pilier. Je ne sais même pas quoi dire. Elle nous a laissés dans une situation compliquée. C'était pas préparé. Maintenant qu'il est parti, on peut dire grâce à Dieu, gloire à Dieu, et puis que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Maman est décédée à l'âge de 87 ans, c'est ça? 87 ans, oui. 87 ans. Elle a fêté son anniversaire le 1er janvier 2023. Donc on attendait 2024. Qu'elle sera accueillie au paradis pour qu'elle se repose dans la paix, dans la tranquillité. On m'a dit qu'elle était très forte, une femme vraiment dynamique, et même à cet âge-là, elle travaillait. Une femme forte, courageuse, ambitieuse, indépendante. Okay. Indépendante parce qu'elle nous a élevés toute seule avec la bénédiction de ses parents, qui sont nos grands-parents. On a été élevés, grandis, éduqués dans cette parcelle. Donc, c'est une femme qui a tout fait pour que j'aille à l'étranger, malgré ses petits moyens. Elle avait vendu tous ses habits. Elle avait vendu les casiers de bière pour que je puisse aller en Europe, vivre en Europe. Donc j'ai beaucoup de respect envers cette femme, cette grande dame pour moi, que je respecte. Elle est partie, mais elle a laissé un grand vide. Un grand vide parce que je ne pourrais plus l'appeler comme je l'appelais. Des fois je fais des cauchemars, je me dis tiens, elle m'a appelé mais elle ne m'a pas appelé. C'est pas elle, c'est une autre personne. C'est comme ça. Je regarde toujours mon téléphone pour voir si elle va appeler, mais elle n'appelle pas. C'est triste, mais beaucoup de courage. Et vraiment beaucoup de courage. Maman à vos côtés, je ne sais pas si elle saura parler. Bonsoir maman. Bonsoir. Et comment vous appelez? Aïda. Aïda, vous êtes donc... la femme... Vous étiez donc la belle-fille des mamans, ouais. Et elle est partie, un petit témoignage. Elle va laisser un grand vide. Elle était formidable. Elle était... J'ai pas les mots. Moi, elle m'a accueilli à bras ouverts. C'était tout le temps ma fille. Et ça va être un très grand vide. Très grand vide. Merci, je sais que c'est difficile, mais merci vraiment. Et bien voilà, comme j'avais dit, on est là, on est en train de prendre quelques témoignages. Maman Marie Cindy nous a laissé à l'âge de 87 ans. Et rendons grâce à Dieu, c'est vrai, la séparation est difficile, mais c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. On est donc là, on poursuit avec quelques témoignages. Voilà, on poursuit avec quelques témoignages. On est là avec papa. Bonsoir papa. Oui. S'il vous plaît, comment on vous appelle? Quelle était vos relations avec maman Marie Sainte qui nous a laissé? Je m'appelle Noël Ayouba. Je vis à Brazzaville. Et je suis venu assister ma belle famille, maman Marie Sende. C'est l'aîné de mon beau-frère.
Okay. Voilà. Et c'est une maman pour laquelle je garde un souvenir, j'allais dire même inoubliable. Une maman vraiment très très généreuse et elle incarnait l'autorité morale de la famille. C'est pratiquement elle a été une icône pour la famille. Donc je suis venu présenter mes condoléances parce que à mon beau-frère, papa Simon Simba, qui est son cadet. Voilà. Maman Marie est partie, elle a laissé un grand vide. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la famille, donc aux enfants ainsi qu'à ses frères? Bon, peut-être rien de particulier parce que ma Marie a accompli son temps, n'est-ce pas? Oui. Et pour les enfants, bon, c'est vrai que c'est un vide, le chagrin est là, mais il faut reconnaître que bon, c'est la voix de tout le monde et tout ce que je peux leur dire, beaucoup de courage et de suivre surtout les enseignements et les conseils de ma Marie. Ok. Voilà. Merci beaucoup. À moi de vous remercier. C'est gentil. Et bien voilà, là vous avez suivi ce témoignage qui était vraiment très intéressant. Maman Marie est partie, c'est la voix de tout le monde, mais nous devons suivre quand même ces enseignements, ça fera du bien. On va chercher qui encore, on va faire parler maman. Bonsoir maman. Bonsoir. Mais comment vous appelez et puis relation Niboana on a Maman Marie à Tikibiso? Azali tata mwasi ya bana ya grande sœur nanga bayema wana bon alandi bana nanga perception na nous oyebaki quand même de son temps azena bomo i témoignage ni okopesa biso. Bon pour ngai aza tata mwasi ya bana azali malamu azali koyambanga malamu na famille sona ke para bango na pesa exemple toyina matanga na bandane o ndeko na ya mwasi akufaki tovandaki pendant une semaine mais tozaki malamu. Oyebisi bana nini oyebisi bandeko na ye nini? Bon pour nanga oyebisa bandeko na ye eza mokolo na ye nzambe asala motu na mokolo na ye bon bazalaka na kimia topesa nyonso na mboka nzambe. À Tikibiso à 87 ans. Oui, 87 ans quand même, ça moto. Ou même la Bible et comme maman, sont comme à 70, 75 ans. Bon. C'est ça. Merci beaucoup. On est toujours là et bonsoir papa. Bonsoir. Comment nani? Comment on a Thierry Mawala? Thierry Mawala. Vous avez dit Maman Marie au Tikibiso. Maman Marie aza mama kulutu na ngai aza yaya ya mama na ngai. Yebisa biso bozaki na ndenge ni pendant que vous êtes vivante et Maman Marie aza ndenge ni pe na bino. En tout cas sango aliwa Maman Marie l'air nga na yoka kiango motema na ngai betaki makasi. Na kokai ko se supporter te. En tout cas na kokai ko se supporter te pourquoi? Mama obino bozomona na babilingi na ba photo ke akufi pour n'angazaki monument azalaki rassembleur. Ok. Nazo banga même na mutema na ngai que disparition ya Maman Marie Ntsendi ezala kopanzana ya famille na biso. Naza vraiment mwana nae naeba qui est bien na bande ko yape a pa na de temps en temps elle était vraiment accueillante et puis aza maman moko boya bando sangisa batu nyonso kaka na umina kana famille nde balobaka singa ya famille ko benda na mekata na raté bien que singa famille ko benda na mais likambo moko ko ina famille mama wana nde mutabando sangisa batu nyonso na ba oyo babanda ko benda na ya ndo sangisa batu nyonso. Et moi je crains na bandeli je crains de par naye ezala kopanzana ya famille. Ne crains pas, sois fort, c'est vrai c'est difficile, maman est partie et certainement Dieu qui nous avait donné la maman donnera encore une autre personne. En tout cas, il y a un déjà souvenir na biso. Et puis mutango kozala nani? Est-ce que à cause de la mesure mutango wana ya ko maîtriser
Voyons voir, maman Azalaki, Babi n'a pas de succès sans successeur. Le quoi maman Azalaki m'a été anaïe, c'est que Moutoupe Moukwa Gomonana. Et beaucoup de courage, sois fort mon frère. Maman Koufine a 87 ans. 86 ans. 87 ans, 87 ans. Ils ont quand même ébélé. Ils ont ébélé. Maman salut à quoi ça là. En tout cas, là, on a 87 ans. Na kotala maman na ndenge azali ko vivre na batu na famille na milieu na quartier na église même na wenzesika bando teka soué na biso nyonso na famille zalaka ke ye nanu akokisa ta siècle. OK, akokisa 100 ans. Akokisa 100 ans. Mais na plan nzambe ezalaki ndenge wana te nzambe ye kozwa na mukolo ya asengela ye kozwa. Donc tout mais azoteka na zikida. Azoteka na wenda zikida. Na zikida pe ayebana ki makasi ayebana vraiment makasi. Ayebana makasi. Mais puis azosambela na catholique. Azosambela na catholique. Kolakisa eloko mususu ongala kokolo batamusu yo poser nga question te. Ozo lakisa ke bolamu ya mama oyo eyebanaki na batu nyonso et puis batu mingi balingaki ye. Soki bo tambola bo mona 4 banderoles et mati likolo. Ya batu moko différent. O ba matisi ba banderole na kombo na bango mais po bazolela Mantsendi. OK. Vous comprenez? Quartier Njalo o mobimba ba olela pe kaka Mantsendi. C'est que batu mingi mitema na bango vraiment ezoki. Merci beaucoup Zama Makasi. Merci pour tout mituna. Merci. C'est gentil. Merci. Voilà. Et bien voilà, comme j'avais dit, rendons grâce à Dieu, Dieu qui nous avait donné Maman Marie Sendi. Maman Marie Zaki Kanazikida, Maman Marie Sambela na catholique, Maman Marie Zaki rassembleur, Azeko Sangisa Bato. Alingaki te mutakele, alingaki te mutaza na pasi. Nzambe o apesaki biso Maman Marie yeme ajui. Tokumi sinkolo le première partie, il y a un reportage sur la funéraille à Maman Marie. Je pense qu'après, deuxième partie, bongo ti lobby, toko kendanaye na ekukene ya suka na cimetière kotika ye tika kole Sumasia Nazareth azwa lokumu. Merci Yanatan Kifuta. Eh bien voilà, les là bazoler là. Boni maman. Bien papa. Mes condoléances. Merci papa. Ouais, et au cause de ma muke et yepsona nous kombo nani bozende na Maman Marie Sendi. Kombo na ngai Maman Nzuzi Kilembi. Maman Sendi azali ya na ngai mais na coutume aza mwana ngai. Po Maman Sendi abotami na mwana mobali oyo papa ne tokobenga enoko ngana botami na mwana mwasi oyo abenga papa na tata mwasi lokola mama bakufi biso bana to tikali yango na biso tokomi batata yango na Maman Nsendi aza mwana ngai matanga o nyonso ezala mutu na ngai décision ngadi mutu na kozwa akini mboka upa makam nyonso o sala ezala mutu na ngai exceptionnel tama zena bomo ibuzaki na ndenge nini Maman Nsendi azainde Maman Nsendi aki mama ko mala ngonga ya Nzambe belemie Yesu Masia Nazareti azali koya awa nase kozwa bayenge bene beya futa moto na moto lifuta misala na ye na loboko mokili mabe mingi nakosuka wape nakosuka wape nakima wape malamu ekomi mabe mabe ekomi malamu nase na moi kondima ya bana na bato ekomi kosila ekomi kosila yawe